Kanesengo ya koyeba ke bozaka tellement ebele ya kolanda magazine Solola Plus ya mokola lelo yango ebandi mbote ne bino. Ticket gagnant ya Union Sacrée na poste ya président ya bureau définitif ya assemblée provinciale pour la ville ya Kinshasa. Levi Mbuta déposaki candidature na ye mokola lobi bozo ba détail n'élément oyo. Azali seul candidat ya Union Sacrée na poste ya président ya bureau définitif ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa. Mokonzi ya mboka pe ba konzi nyonso ya Union Sacrée ba pesinga confiance pe ba chenga na kati ya ticket gagnant na poste oyo pe na bureau oyo tokotambusa. Sango nanga ya liboso ezali kopesa merci mingi na mokonzi ya mboka notre président le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la confiance oyo a pesinga pour que na kamba institution ça est une institution de proximité, c'est-à-dire est la pembeni ça ya bakinois pe koluka solution na ba problème ya bakinois. Deuxièmement, tokosala makasi pour que na législature oyo to s'impliquer totalement na vision ya mokonzi ya mboka pona kenkena na ye oyo toyebi malamu. Troisièmement, toko veiller na relation entre assemblée provinciale et exécutif ou émanation et assemblée provinciale, relation sur le plan institutionnel est à la stable, est à la harmonieuse. Pétolobi de Soussou, toko ça la contrôle des finances et cause la vraiment sans complaisance. Oyo ako linga alia mbongo ya l'État et toko ça makas de façon que bakangaye bachaye na boloko pour que mbongo ya l'État et ça la musala ya l'État. Pena suka tolobi tokosala makasi toza la bureau ya ba arriérité oyo ba député bazo sala musala bazo futa mate ba agent ya l'État personnel administratif bazo sala musala makasi ba sanza ebele bazo futa mate biso tokosala makasi pour que ba député bazala ba droit na bango pe personnel oyo l'État na biso atindi na assemblée provinciale ya Kinshasa bako kapé kozwa ba droit na bango ba salaire na bango ba prime na bango mutu nyonso zo sala musala azala na ba droit na epé na ba kinwa nyonso tolobi que cette fois-ci toko travailler malamu na gouverneur oya kozala élu pe tokozala na écoute toko yoka ba kinwa posa na bino ezani bosenga na bino ezani na selemba o bazo zelanini na kimbanse ke bazo lukanini na nsele problème na bango ezanini na kitambo na ba commune nyonso ya ville ya Kinshasa tokozala batu ya birote tokokita koyoka posa ya bakinois pe kosenga na gouverneur akokisa posa o bakinois bazana. Nanor Kivu ba déplacé de guerre ya Kon Zulu 2 ba bénéficier d'assistance ya bandeko ya fils congolais des contrôles reportage. Office congolais de contrôle bakendaki kosunga population ba déplacé de guerre ya M23 mokola mercredi 10 avril eleki esengeli boye bake 1000 ménages composés d'au moins 6 individus chacun cantonné na site Nzulude na groupement Kamurunga na chefferie ya Barunde ba bénéficiaki na don oyo ezali constitué notamment na farine mafuta pe madesu. Satisfaction ba bénéficiaire oyo ba uti na Chacha Mushaki Burema na Pesake pona la plupart batalisaki boye na nzela ya conseillère ya gouverneur militaire ya Nord Kivu en charge d'affaires sociales. Au nom du gouverneur de province, nous remercions le directeur général de l'OCC pour ce geste de charité qu'il vient déposer pour nos frères et sœurs qui sont ici au site d'Enzulo 2. Parce que depuis qu'ils ont fui en provenance de Sake, Chacha et Bweremana, ils n'ont pas encore reçu une assistance quelconque. C'est vraiment avec un sentiment de satisfaction que nous recevons cette assistance et nous continuons d'appeler d'autres personnes de bonne volonté de venir au secours de nos frères et sœurs. Natounaye, directeur provincial de OCC, Atalisaki Boye. Et si nous sommes là, parce que quand le gouverneur nous a lancé cet appel, nous aussi nous avons répercuté le même message à notre hiérarchie. C'est comme ça, notre directeur général, le docteur Etienne Chimanga Mutombo, ne pouvait pas rester sans agir. C'est comme ça, ayant appris que
nos frères sont en détresse, les déplacés qui sont dans tous ces camps ici. Il nous a dit nous allons y aller avec le maigre moyen de l'office, mais pourvu que nous puissions trouver une solution à la demande de son Excellence le gouverneur. Et c'est dans ce cadre-là que vous nous voyez, le directeur général nous a mandaté ici avec ce que vous venez de voir. Il y a les haricots, nous avons 10 tonnes de haricots, le riz et aussi le jus de cuisine. Et c'est que depuis bitumba agression yaba M23 soutenu na Rwanda et zonga makasi site Yenzulude ezali ko compter au moins 3350 ménages oyo bango nyonso bazali kozela aide humanitaire. Et que yo Nzokande usine ya captage d'eau ya régie des eaux ya Njili et kota bosoto bunaninga kusakana te yango na ba place mosusu mai ezali kobima te boza ba détail n'élément oyo. Kinshasa, population ya Kinshasa boyebela match eza mabe awa tozali na kati ya bateau de pêche te kasi tozali bel bien na usine ya captage d'eau ya Njili, usine ya régie des eaux oyo koti bosoto na ndenge kosakana te. Bino moko botala modèle ma ezali koya awa na ba bidon pe basalite ya ndenge na ndenge. Bokanisi esili te botala kuna na musika oyo ezali koya ezali couche ya salite veut dire mai ezali koya na fulu moko ya munene soki pe elokoti yango wapi direction na usine ya régie des eaux. Conséquence, système ezali bouché, ba machine aux arrêts, yoka et loko oyo. Vous voyez comment les immondices ont envahi notre captage. Donc il n'y a pas moyen que le captage puisse fonctionner pour que la régie des eaux puisse desservir quoi? La population de la ville de Kinshasa. Donc il y a tellement des immondices et nos techniciens sont obligés d'arrêter. Papa directeur général de la régie des eaux, Papa David Chilumba Mutombo, gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, papa na malembe nyoso, bino moko boluka solution na lombango penza, to boy maladi. To boy maladi. Biso ba tomelaka na numai oyo. To boy maladi. Bino te. Tuzo talela, tuzo simili. La police ya groupe mobile d'intervention Kinshasa Est kamamaka na colonel Serge Bakangi Bakuluna oyo bakotela rabatuna ndaku na commune ya Masina. Reportage. Mikolo na mupanzi ya district ya Changu track ya ben civique ezali kosalama na ben intensité ya makasi grâce ya élément ya la police nationale congolaise ya groupe mobile d'intervention Kinshasa Est lobi eleki ba élément ya Jemi Est bakitaki na Masina na quartier Bobe sika wapi bakendaki ko intervenir kokanga bande ya ben civique moko oyo bazali ba criminel bazali ko se faire passer lokola ba policier en opération ya bouclage bango bayaka batoke na ndaku soki omeki ko fongola kaka boye bakoteli ope babotoli yo biloko zokosa ke toza police zokande police te babandi ba criminel ba poluna tolingi komona famille na bango te ordre uti na hiérarchie na ngomba et pas commissaire provincial mutu ata moko ameka kozwa amande ya bato yo te. C'est que ndenge basabo etosi bango to pesi bango na disposition ya commissaire provincial yepe a ko déférer bango na auditorat donc place na bango ezande prison. Parmi batu oyo bakangaki présence élément moko ya la police oyo pasali ko faire partie na unité ya Jemi Est ye asala tracasserie na niveau moko ya kosakana te na Pascal wana ayeba na po na mutungisi na ye. Policier oyo azali policier ya Jemi Est. Donc, communément appelé policier par le nom, mais comportement n'est pas mal baninga bazana musala, ye ayaka na bureau te. Soki abimi bureau,
abiminda kuna ye directement na Pascal akoma otracasser kosenga la bato ba 500 ba chauffeur c'est que alingi na musala police te na bande asala kana ndenge na ye moko donc yango commandant bataillon na biso alobi to zoyer to kendo tika ye esika baninga bazokende po ba discipliner mbalasima azonga na nzela puisque c'est un message au service du peuple. Tango Azwaki Maloba, colonel Serge numéro 1 ya Jemi Est a communiqué qui boyé. Des terroristes, c'est-à-dire il s'est fait la nuit comme des policiers. Tout ça la bouclage. Comme population d'Abisso et que la police c'est ça la bouclage. Mais ça la bouclage il y a quelques mois passés. Bah Fongola qui le parent à Fongoli comme ça la bas là-bas. Bah ça le bagoy pour ça. Alors Bisso tout ça là qui est fort. La convoyeur, comme on tient officier supérieur, voilà pour permettre au côté que ça la moussala n'est pas la chose. Et bah tiens ma beaucoup na bango, Dieu grâce population passe à la justice là. Parmi les 4, mon quoi s'est sauvé, le 2 de récupérer ma vivant, mon corps vraiment cadavéré depuis mon gao et wana titongo. On était obligé à informer le procureur, à informer, on a reçu la levée du corps, mais tout ça, il y a des continuants, on doit aller revaler la maman, on a voyé ça, au Italie, les manios sur le Azokambama, Nanga, dans le groupe mobile d'intervention qui chasse à Est, à ébaquer par 2 athées. C'est-à-dire qu'il faut se conformer. Et tant que policier, digne, formé, le premier responsable c'est bien vous les commandants. Le premier instructeur c'est les commandants ici. Okosunga policier za na faille. Policier ebi moi milité. Yon de commandant oko remonter moi niveau na ye. Pour être soka bibi libanda, image à la police et à la malam. On récaterniser image à la police. Comme il est policier de la GMI, on va l'aider. Toujours dans le commissariat provincial. Après nous mettre à 21 jours. Ah oui, qu'on sécurise batou pe babien na bango nde ezali ko faire partie ya ba mission spéciale ya la police nationale congolaise. Jemi Est Moussala ezali ko sala makitoko awa avec impact pe idéologie. Keyo Nasiato banga mibeko tozali na Konluka na commune ya Ngaliema bakangi ba criminel pe ba présenter bango liboso ya population commentaire. Tozali wana commune ya Ngaliema na Konluka Nasiato banga mibeko tikana yebisa bino ke butu ya lobi eleki belema ya la police nationale congolaise balala ki pongite po ba kende kokanga bana mibali o bozali komona selon ba information tozu sur place ezali bande ya ba criminel soki pa kutani na yo na nzela e kokoi na poule na bango mawa po ba ko raté ote moko o bozali komona boye balobi aboma deja batu bakanga ye abimaka soki pe ndenge nini soki pe na miracle nini eyebani te mususu oyo akosanaka lokola pede nzoka nde ezali stratégie na ye po azwa mutu moral yoka communication commanda asalaki tozana ba oyo bazali ko tungisa population na biso net moko oyo tozana comme Ibrahim abomaki mutu akoteli batu azwi babiloko na bandaku baboyeboye toluka pendant temps ebele mais 99 jours tolobaki ezalaki ya ye biso toyeka kozwa jour na biso moko wana ya 100 jours nde yango wana nde tozwi tobengi bino boya bino mo boyoka oyo nini ye asali oyo atia tentire jaune oyo akosakaki azali pede mais aza pede te asalaka yango ke soki akosi azali wana bokotia eka te mais azosala nsima wana nde azosala mabe. Mama moko parmi ba victime pe akomunikaki boye papa ngai nalandi pede oyo nasaka nango na beti 10 ans nasana kama mutu te mukomsu na vandi bona kenana matanga lokataire nanga moka ya lobi o jomo yawa ayeko luka lobi so ba mono bani baboma yo baboma nga na sali nini yo zali soki mama so ya ba seba chopi seba meka seba nani okoki ko vana ngo ate yo mutu okotaka ba soda awa lokolo kenda ba démarche na ipe ki bakanga mwana na yo bakoti papa bakatanga ndako wana ndafuta zaki ngar bakata ndako na ngar bakati babimisi biloko na keito na 3 ans na ba soda mokonzi
papa akoti sika kolonel mutabimisi major Willy mutabimisi ngana ndako era yena kwana ba mama ba komo kosa makambu nde major asanini alobi afato okende yo bima ngana bimi nde kato bimale ba sabota papa tende na komi na zakaboete. En tout cas bino moko bomoni façon bana oyo bazali konyoko la population ya Kanluka na commune ya Ngaliema oyo bazwami boye destination na bango eyebani kasi pona ba oyo batikali esengeli boye bake opération Panthère Noire ezali déjà kosala musala na yango. Mon général Mania Tchani Kabe ya Panthère Noire d'Afrique les maestros azali sima na bino ke yo. Communauté islamique ya République démocratique du Congo ba clôturaki mois ya Ramadan mokolo ya lobi surf luzolo akitaki na lemba imbu na monga fula buzo badete. Communauté islamique ya République démocratique du Congo ba clôturaki mois ya Ramadan mokolo ya lelo soit mokolo ya mercredi 10 avril 2024. Caméra ya magazine na biso ekitaki na lemba imbu na commune ya Monga Fula esika wapi ba musulman nyonso basanganaki na mosquée Umunaso esika wapi Imam Ahmed et Balavo Ibrahim NZ apesaki bango message ya kimia, ya amour, ya guérison, ya espoir, ya réussite pe ya persévérance. Na mosquée na lingaka ete musulman na musulman ne bakabwani séparation o ndenzambalobi wala takunu kallazina tafarraku ozalate lokola ba o bakabwana bazali komi otali na nzela o musulman aso quand même soni ya kopesa ndeko na musulman salam parce que azana comportement ya bondimité de akuma référence o ya kofingela islam atelo bike ba musulman bazaka batasemba bakopesa référence bongo bwana fulani et bongo bibi fulani ah bawana nde bakoma référence ya kofinga ya moquerie ya islam de bandeko ba musulman esengeli na biso tosangana tozala soudé tokabwana te soki tokabwani o bakokabwana bayeba ete nzambe alobi bato wana nde bazali oyo basili kopengwa to bakozala nini soki tokabwani tokozala mitema na biso séparé et puis tokozala musika na Allah subhanahu wa ta'ala de alobi wa ulaika lahum azabu anzim batu wana bakozwa etumbu ya moto ya lifelo etumbu ya monene Nzambe a préservé milimo na biso contre etumbu na ya moto ya lifelo na suka ya prière moko ya ba musulman pe atalisaki sonso ya journée oyo touti kosilisa ba jour na biso ya Ramadan oyo to se privaki na makambo ebele ezali exercice moko tonosala malembe poto éliminer mabe nyonso oyo tozalaka nango bizaleli ya mabe oyo tozalaka na yango. Alors ndeka imam alobi to continuer na bizaleli wana ya malamu oyo totrasaki na mwana biso ya Ramadan. En tout cas nzamba songa biso alhamdulillah oyo bayebi te na koloba na bango biso ba musulman eza na période oyo na mois ya Ramadan tokangaka carême pendant 30 jours nde tokangaka wana ezo permettre biso toyeba makambo ebele ya yambo ekolakisa biso elakisi na motu ayeba tango yo ozalaka na mbongo ebele oyebi nzala nde ezalaka te mais tango yo musulman okangi Ramadan okoyeba ah tango motu wana asengaka mbongo alobi azoyoka nzala nzoka ayokaka nde nayoki boye eteyi yo. Entre temps Ramadan peut pour la santé na biso ezo réguler santé na biso. Et troisièmement na ko souligner mosusu ezali sacrifice o to sali pour nzambe na biso. Tomi pekisi na ko melamani na moyi. Tomi pekisi na ko lia na moyi. Ti to lia na pokwa nyonso wana kaka pona kokumisa nzambe kolakisa nzambe degré o to za na ngoya kobanga ye. Ah oui ya kosambeza te biso tokoloba kaka bonne fête na ma musulman nyonso ya monde entier. Paix ya République démocratique du Congo en particulier. Que yo! 29e édition ya championnat national na phase nango ya playoff esengeli boye bake mokolo ya lobby football club les Aigles du Congo bazwaki bambata liboso ya tout puissant Mazembe Anglebert score final 3-0 le kaki bongo na stade des Martyrs dès la Pentecôte. Reportage.
Football Club, les Aigles du Congo à s'inclinaki à domicile face à tout puissant Mazembe Anglebert. Nanot, il y a 3-0. Mokolo à mercredi 10 avril et l'équipe. Na stade des martyrs de la Pentecôte. En match comptant pour la 7e journée. Il y a manche aller, il y a playoff, il y a championnat national, il y a football. Organisé dans la Ligue nationale, il y a football, il y a République démocratique du Congo, l'INA Foot, Ligue 1. Bapoulin, il y a Lamine Diaye. Il a réussi ça qui entre na Bango de la 8e minute de jeu grâce à Glody Likonza. Bien servi na Philippe Kinzumbi, 1-0 score à la pause. Très bien tenté, et oui, ouverture du score du TP Mazembe. Beckett logé dans l'angle fermé, Likonza Glody pour donner l'avantage au corbeau du TP Mazembe. Ah oui, hein, là il est bien placé, le capitaine, c'est lui qui donne les temps, il montre la route, il montre la voie. Na reprise, Samouraï Meka qui co résister face au géant corbeau, Kasiwaya. Tout puissant Mazembe Anglebert a qui marqué deuxième but na 70e minute grâce à Fili Traoré. Oui, pour Traoré qui va frapper les seconds buts de TP Mazembe. Il a constaté les dégâts. Regardez comment il combine très bien sur cette action-là. Un bon renard de surface. Patient Mwamba a qui clôturé festival na 89e minute de jeu, 3-0 score final. Nikoye avec Patient Mwamba, Patient qui frappe. Du sol, le troisième but des Corbeaux. Et les gardiens Kaga qui a vraiment mal. Il ne donne pas l'impression de quelqu'un qui veut tirer. Et surprend le gardien. Lors de traditionnelle conférence de presse d'après-match, Lamine Diaye, coach Yaba Corbeau et Lubumbashi, à Talisaki Boye. On a bien commencé ce match en marquant ce but, je crois, dès la 7e ou 8e minute. Après, on a baissé pied. Peut-être c'est dû aussi à la force de l'adversaire qui, je pense, les minutes qui ont suivi, s'est procuré quand même pas mal de situations. Bon, heureusement que notre gardien était dans un bon jour pour enrayer les actions adverses. Parce que c'est vrai, quand tu sors des gros matchs, souvent le match qui suit, c'est un peu difficile à jouer parce qu'on a laissé beaucoup d'influx, beaucoup de force aussi à Luanda. Bon, malgré tout, je pense que l'expérience a prévalu parce que l'adversaire aurait pu en première mi-temps, je pense, revenir au score. Mais en deuxième mi-temps, je pense qu'on a mieux maîtrisé le match et bon, c'est tout à fait normal qu'on... Na tournaye Marcel Mayala pour na compte Football Club Les Aigles du Congo, P à Bakisaki Boye. Comme vous le savez, c'était David contre Goliath. Voilà, nous avons bien entamé le match. On a bien commencé, mais on a encaissé un but à la 7e ou 8e minute par inattention en défense. Et ça nous a un peu déséquilibré. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons continué, nous avons multiplié des efforts sur le terrain. Les jeunes se sont bâtis. Mais quand nous sommes rentrés en deuxième mi-temps, et avant ça, nous avons beaucoup attaqué. Nous sommes créés beaucoup d'occasions de buts sans les concrétiser. Et on a eu plus ou moins 7 à 8 corners qu'on a exécutés, mais malheureusement, on n'a pas pu marquer. En deuxième mi-temps, c'était la même chose, inattention. Et en bref, c'est plutôt l'inexpérience de nos joueurs, parce que nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui sont là, qui promettent, mais nous ne sommes pas pressés. Ce sont des étapes qui arrivent dans la vie d'une équipe ou bien d'une personne. Suite à résultat, Oyo tout puissant Mazembe Anglebert à reprendre provisoirement tête à classement avec 15 points pour na 5 sorties, suivi na AS Maniema Union 2e avec 13 points pour na 7 sorties, Saint-Éloi Lupopo 3e avec 12 points pour na 6 sorties, AS V Club Azali 4e avec 10 points pour na 6 sorties, PFC des Aigles du Congo Azali 5e avec 9 points pour na 7 sorties. Calendrier Ezali ko prévoir pour na mokolo dimanche 14 avril, Classico V Club tout puissant Mazembe à partir de 15h30 heure ya Kinshasa, na stade des martyrs de la Pentecôte. Et que yo!
Et c'est terminé, belle victoire du TP Mazembe. Nina wesi la kate so la plus ya mokolo lelo et komi na suka botika to souhaiter joyeux anniversaire na Wim Chani Kabeya l'ingénieur ya famille yi azali ko célébrer mbotama na ye mokolo lelo azali ko yinda mabe avec un pacte pays idéologique tozali kolia tozali komela pourquoi pas ko souhaiter lisusu 9 ans ya mariage et là mon couple Numbi Eder Numbi na Ange Mubake bazali ko célébrer yango pe mokolo lelo ngai na bino to kokutana bongo mokolo lobi kasi soki bo sepelaki na ba image bo pesa merci na Israël Mbouyi 4 fois champion play azalaki na sima caméra ingénieur azali ko sala nga ba bien mikolo yo kombo na ye to barati inda azalaki kuna na régie finale ba matabakita baba lokolo mabele na préféré bino.